Bandeko batali mbote pe boye malamu na sembo ya mokolo lelo tozabongo samedi 2 janvier 2021 ezabongo sembo ya liboso pona mbula oyo tobandaki lobi mokolo ya vendredi 1er janvier 2021. Merci na bino pour la fidélité, merci pour la confiance. Bonne année na bino baeba sobolondaki sembo na 2020 tobanzi ke na 2021 to sala effort pour to améliorer les sources émission pour to lobaka yango na continent ko lobaka yango toujours to sala na sala ka émission oyo pour na bino. Bonne année na bino, bonne année tobanzi ke année 2021 et ko sala bongo année à mapamboli, année à likunyate, année à kuswanate. En tout cas, tout ça, la biso sika moko po République démocratique du Congo et kende liboso ndenge to baka yoko sembo émission li solo sembo émission makanisi sembo émission to betaka sete mingi mai matali bongo politiko pe mai matali kita ya ekolo poso to le cas ezalaki bongo poso yo ezalaki bongo très riche en actualité politique to passer en revue actualité politique wana na mobenga moko kalate boko mona ye nakati ya émission ya lelo soki bo sepela kana sembo bo pesa merci na équipe technique o basonga biso mo colonien surtout pour bona na biso la bandako na ba condition o elongo bani coup par bola Mike Amoka na réalisation Yves Loa na YouTube dim pour tous les grands maîtres chefs d'antenne Samson Iluna Joël Pembele Bango bongo bazana exploitation encore une fois boye malamu na sembo ya poko alelo pe bonne année na bino de partout au bozuli baku ya kwa na biso bonne année lisusu na sénateur Guy Ndombo yo bonne année na yo to banzi que 2021 et ko pesa osusu makasi au continuer développement ya République démocratique du Congo honorable Guy Ndombo yo bonne année na yo esika ozali oyo ozali so bozuli baku ya kolanda biso bon anniversaire na honorable Eric Kimbuta azako fête anniversaire na elelo honorable Eric Kimbuta bon anniversaire na yo mokona lelo tozana elongo boyebo malamu analyse politique Serge Kindomba bonne année na yo mokonde kozulu bonne année na ba kongomani nyonso tu oyo bazwi libako ya kolandanga na nzela mbelo pesi ngai bonne année na ba institution nyonso tu ya mboka bonne année na ye moko numéro 1 Félix Tshisekedi le président de la République bonne année na sénateur Guy Lwando et puis na Mama Deborah bonne année lisusu na moto ba kongomani bali ko benge bende buka ke bende Jean-Marc Kabund o balobi Tshisekedi incarné bonne année na Augustin Kabuya bonne année na ba nyonso na ba kongomani nyonso tu na pesi bango bonne année ngina lobelo ko moko lobi nzamba shunga nzambe sa shungaki 2021 loko kamisi ba kongomani nyonso tu depuis Congo ya la Congo depuis 1960 tilelo c'est pour la première fois que bazwa mokambi ya mboko do bengi président de la République à la kiza ba congolais te attaque au Congo ya li pays laïque mais confession de foi na ye ali chrétien a recommandaki mboka oyo na maboko ya nzambe donc ezali donc loko elekeli ba kongomani nyonso surtout que pour la première fois que mokonza mboka alakisi biso ete non seulement ya azali mais nzambe azali au-dessus ya makambo nyonso pa ko kozwa contrôle ya mboka donc nazo espérer na ba congolais nyonso tout au baki na désespoir na 2019 2018 2020 que cette fois-ci surtout tout ça qu'on espérait dans loko babengi changement surtout que esika Kabila kunda kamboka o Joseph Kabila colon noir que le loyo mboka wana non seulement na losambo mais na misala mboka ko sanini e ko kende liboso. Merci nayo bonne année lisusu na honorable Edi Yeli papa social bonne année Edi Yeli papa social bonne année na papa le 23 il y a lycée Profobonieme directeur général il y a Sonas bonne année na yo papa le 23 émission il y a beaucoup d'images et ça la commentaire awa donc on va passer en revue l'actualité politique de la semaine avec Serge Kindomba analyste politique. Alors tout est en émission. Pour ce qui est marqué ma inauguration, il y a saut de moutons sur 7 sauts de moutons, 4 ont été inaugurés par le président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Mike Kamwaka, inauguration, il y a saut de moutons.
11h30, sous une petite pluie, le chef de l'État arrive à la place Mandela. Félix Tshisekedi a été accueilli par le vice-premier ministre des ITP, Willy Ngopos-Sunzel, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Au croisement du boulevard du 30 juin et l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, où la cérémonie s'est déroulée, la population n'a pas manqué d'ovationner le président de la République et l'ensemble du gouvernement central pour avoir doté Kinshasa des ouvrages capables de désengorger le trafic routier. Le gouverneur de la ville a, dans son mot, invité la police des circulations routières au professionnalisme pour faire respecter le code de la route. Le VPM des ITP a remercié le président de la République pour ses ouvrages de franchissement qui vont recongestionner la circulation. Willy Ngopos-Sunzel a par cette occasion loué également l'accompagnement des entreprises qui ont réalisé ces travaux. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de prendre la parole ce jour, jeudi 31 décembre 2020, à l'occasion de l'inauguration de ces impressionnants ouvrages et dans le souci de décongestionner tant soit peu la circulation dans la ville province de Kinshasa, la plus haute autorité de notre pays a fait à sa prise de pouvoir initier d'ambitieux projets de construction de l'ouvrage permettant un croisement non conflictuel à deux niveaux d'infrastructure. Ayant accompagné ce projet par ma voix, après la cérémonie de coupure du ruban, Félix Tshisekedi a traversé symboliquement le sceau de mouton érigé sur Mandela sous une pluie d'applaudissements de la population. Comme à Mandela, à Sosimat, Pompage et des bonhommes, les ouvrages réalisés par l'OVD et l'Office des routes ont été ouverts à la circulation, un ouf de soulagement pour les Kinois. La construction des sauts de moutons fait partie des ouvrages prévus dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi lancé en mars 2019 afin de rendre fluide la circulation routière à Kinshasa. Voilà, alors Serge Kindoumba, 4 sauts de moutons inaugurés à Kinshasa par Fachi. Oui, elle est Mbala Liboso ça et ma Kinshasa depuis Congo Zala Congo et elle est là qu'il faut encourager l'initiative il y a Mokonzamboka au Agina likanisi à Koluka commettre en pratique il peut botter loko tobengi saut de mouton on a Koluka quand même ndengeni na ko répondre na bosenga ya bana Kinshasa concernant makambo étalé embouteillage entre toyebi yango kenga na yo toyebi ke Kinshasa gouvernement provincial ekufa déjà kala ngobilali na likanissement côté ya Malonga soki ezali au secours te ya gouvernement central soki ezali au secours te parce que na lobaka yango mettre fois que malchance na biso kondima ngobila comme gouverneur mais chance na biso bana Kinshasa yali po moto ali kokamba mboka wa ali na sommet ya likolo ali mwana Kinshasa Félix Tshisekedi donc yango wana moni ete etumba meme ya ye ali kobunda esiko yali miroir kitalatala ya Congo asala mwa biloko yali ke mageke kokoso yaki na badongolo miso bato batikala ki kolinga développement te mais lelo quand même enfin on a beaucoup commenté na ko ba mingi te va continuer na action modèle wana po et permettre circulation à la libre parce que Kinshasa est ali très difficile mais loko to bengi embouteillage surtout so kimbula et beti. Voilà, alors Serge Kindoumba premier quoi oui baso de moutons et moi comment on a image à l'illustration accident ça la génération de moutons et puis nous devons comprendre que la vitesse de la de moutons et puis bah ouais comment matation de moutons au moment que bandi déjà mabé Mike comment image à l'illustration on a ali contre bande ko ba ouais te so ki ba mati likolo so de moutons so ki ba vitesse ça mis à makasi pour la première fois quand même de Kozou il faut qu'on permette pe bande ko na biso moto bali na droit et ali esengo pona bango kotala ete mbala liboso bateli bango banzela ya likolo et qu'on permette par le dit que aleka ayo kana nzela ngo alikolo na tukutuku na eso ka kandengene
akolenga to akosala nini. Meme ngai naki tante akomata yango lobi na bisi moto abane kokumba biso na bite ifona matana no galengi nango nini yaka. Yaki quand même pour la première fois maintenant nyon surtout wana na ko loba quand même faute ali na PC na biso. Ba osa mosala ya malamu te. Bango ba bali à la base. Yeloko to bengi embouteillage, yeloko to bengi désordre, yeloko to bengi même accident. Yali likolo ba PC ko batemaka na bakwa. Yo monite ba inauguré yango mbala mokolo ni bango ba sali surtout na wa Mandela. Ba longwe na Carrefour ba misana kozala. Ba changer stratégie ba komi ko batama na entrée juste ya so de moto so moto kolingi komata. Na kati wana moto kezo mata, ya ko créer les chauffeurs mbeba. Pona ni boba lo bakanga bazolo ko to bengi ma deswa bana mengana ko ko ba pe na ba kongomani na biso ba chauffeur bande ko na ngai ya linzela basali yango pona biso. Donc biso moko bato to ko batela yango biso moko pe bato to ali na droit to sauver le ko to bengi ba vie na biso. To ali na droit to lukato se protéger. Donc mbele na ko kumba na ko zo brique te na tena kata accélérateur. Donc bande ki ko mata don accélérateur na lembakate. Wana zake ngambo na sali nini na milongi te na milingi te. Donc soki to milingi to batela yango malamu to kumba mituka na vitesse elongo bani pona nini vie na ngabe chauffeur ezala danger de vie à bateau ben amemi ezala danger. Merci Serge Kindoma. Alors toke na actualité mususu marquée semaine les abongo remise et reprise na niveau ya Assemblée nationale. Enfin le bureau d'âge ezue bonga ezue mikanda bureau sortait Mabunda basalaki remise et reprise ezalaki bongo na palais du peuple Mike Moka tolanda reportage à remise et reprise na Assemblée nationale. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale est en pleine possession des affaires à la chambre basse du Parlement. Ceci est la suite logique de cette brève cérémonie de remise et reprise intervenue entre Christophe Mbosoko Diapwanga et Boniface Balamagenkolo, deuxième vice-président sortant de l'Assemblée nationale. Tous les détails techniques, administratifs et financiers ont été réglés par leurs collaborateurs respectifs. Désormais, plus rien ne lie l'ancien bureau à l'actuel et le travail parlementaire peut donc se poursuivre pour le bien du peuple de la République démocratique du Congo. Pour rappel, des pétitions individuelles contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont été examinées par la plénière souveraine dans le respect du règlement intérieur. Une longue plénière qui a conduit au vote dont les résultats ont clairement exprimé leur retrait de confiance au bureau de la majorité par des députés nationaux. La session ordinaire s'est clôturée sans que ce passage de témoins n'ait lieu. Il est ainsi urgent que cette cérémonie se tienne rapidement avant que soit ouverte la session extraordinaire pour l'élection du nouveau bureau. Voilà. Serge Kindoma, analyste politique, enfin remise et reprise, mais n'arrêtez pas Makassi. Terre ya liboso ya lipasi na mawa pasi na le alinini na kati ya makambo nyonso tuna moni remise et reprise. Tango ali komona mabunda après maanyonso kombo na etangami ya mabo ya sali biso ya mauvaise gestion na ye makambo akaniaka makambo ya tout. Mais ni le pas basali de mise et reprise ingi ko baba accusation surtout à qui porter contre Mabunda et c'est nini ekwe ne loko biso to ali ko bunda na likaniso Tshisekedi ali nango état de droit. Il faut différences à l'entrée na Kabila bande ko parrainer mafia ya bato ba crime économique ya bato bande ko protéger yango Mabunda ali moto ba ko tika lolenge wana te et sengele te justice ya mboka landela Mabunda. Tant que ça biso passe Mabunda ali na double salaire likelemba mitu akolia comme député national pratiquement député et puis akolia que sous salaire comme ancien président de l'Assemblée nationale de Gozulu mokolo ni mapinga ou bien la police banda na bango na basi na bango pe bakokoma na condition de vie ya batoloko ya Mabunda et puis ndenge basali remise et reprise ndiko ba de bureau na bako kodité yango lisute batiki yango modèle wana donc bakomi bacentre bapetolami na mabe na bango makambo misolo nyonso tu Mabunda ndenge ya géré yango mabe ndenge ya géré kasaki na ya ba mama ndenge bale ko géré Assemblée nationale ya lokole loko moko ali effacé nde yango wana biso dolali ko senga na mokonza mboka ke biwo wana esengeli ko landela yango
soki bokangi miso na makambo bongo eza lokola bokomi koprotege impunité na kati ya mboka esengeli bakongomani bayeba bosolo ya misolo ya mabe nalobaka na moko mosusu awa bana Kinshasa batunaki biso balobi kendeko kindomba awa bakwesi mabunda mpona mégestion me bakotika eka modele wana to ekosenga basala audit bakundola na mozindo toyeba misolo wana obe mauvaise gestion na ye l'état congolais akosala nini akosanctionne to akotika modele wana quand même coup de chapeau na remise rebizo esalami atako mabunda asali yango na nko na kanja ya kozwa pepo mpona kokende kokosa makambo kakei na Dubai mpona raison de santé ya makambo ya lokuta mais quand même lelo oyo basali yango oyo esengeli na biso toali na besoin ya bureau d'âge te esengeli ete baorganize maponami ya bureau définitif na lombango po président solo ya assemblée nationale oyo akozala eli na représentant ya peuple assiégé wana comme ça na nzela ya gouvernement ekobima ya union sacrée travailler pour l'intérêt ya bakongomani. Alors, Poste est aussi marqué par un message. Il y a Martin Faïlou Madidi, président SID, coordonnateur. Il y a Lamouka, Martin Faïlou Madidi, il a un message devant la nation pour la fin de l'année pour Martin Faïlou Madidi. FCC Cash et Boti. Donc, union sacrée, les abonnés Zeniami Balé, il y a FCC Cash. Mais comment on a extrait un message, il y a Martin Faïlou Madidi. Pour organiser une marche en octobre dernier, afin de tirer la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Les ennemis de la République ont violemment réprimé cette action d'éveil de conscience. En ce qui concerne les infrastructures de base, à ce jour, la desserte en électricité dans notre pays est de 8%, tandis que celle en eau potable se situe en dessous de 30%, contre 60% en moyenne en Afrique. 9 jeunes sur 10 se trouvent sans travail. Nos provinces sont abandonnées et ne reçoivent pas les rétrocessions programmées au budget du gouvernement central. La RDC n'a pratiquement pas de routes. Les routes de desserte agricole ne sont ni ouvertes ni entretenues. Les échanges économiques à travers le pays et au sein de chaque province sont quasi inexistants. Le budget de 2019 et 2020 n'ont pas été réalisés de moitié. La liste n'est pas exhaustive. En définitive, il y a échec cuisant sur toute la ligne et les perspectives d'avenir ne sont guère réluisantes. Disons-le franchement, la RDC est en péril. Pendant ce temps, le régime FCC cache, distrait l'opinion. On prend les mêmes acteurs responsables de l'échec et on le recycle dans une blanchisserie baptisée Union sacrée. Cette transhumance que cultivent certaines politiques et certains politiques congolais sans idéal est un véritable cancer pour notre pays. Chers compatriotes, compte tenu du fait que bon nombre de personnes qui animent les institutions de la République n'ont pas été élus par vous, peuple souverain, ils savent bien qu'ils ne vous doivent rien et donc n'ont aucun compte à vous rendre. Voilà, Martin Faïlou Madidi, Serge Kindomba, FCC, Inosake Zabonose Miami Balé à FCC Cash. Il a vraiment critiqué les ingestions. Il y a président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. De Kozulu, ya liboso, na lobaka na yo, et puis na bandeli yango même na neo ya sika. Ngai na ka moto na banda kotute na kindokite. Moko mususu na ebisa ndeko moko na lobi est-ce que owe kopesa nga définition par définition ndenge nini moto akoye ko définir eloko to bengi sorcellerie abina nga kindoki ali nini ali moto yazali contre bolamu ya moninga siko na fanda na tala yango na ndenge ya Kongo
apparemment c'est comme si Ali politiciens congolais baivaka ndenge moko na bato tobengi bandoki to bazali contre loko toko kobenga bolambi ya bakongomani do balingi bien bakongolais te nakopesa ondakisa toaki ne tumba wa congolais nyonso alelaki tongo mbiti poko abete balingi libala ya FCC cash ekabo bato musu balobaki même ete Félix Tshisekedi ali masque na kata masque wana Kabila moto abatami na kati oyebi yango bwali na baarchive ya bandeko wana ndeko zulu tobandi na Kabila na Félix moto moko kandimaki ete Félix Tshisekedi akoki kobeta biboto ya beti Kabila na moto bakopesa ondakisa ebotu na cour constitutionnelle Kabila leli motema basi ebotu mosusu bababoli Kabila il y a une nomination à généraux. Permutation même. Parce que Simba montre à Kabila. Ou à Tikala Kobunda pour la mapinga de Nazolo Bango d'Etando Ike. John Numbi. Au til, le lobby de réclama Katobi et Makila, Aliwa Sebe Ali na Maboko Nae. Un jour, ce que je suis, ça m'a que Sambi si était. Eh, Bateba, oui, Batobako Sambi Sae. Et Botu Motoana Longwe na Bongo Aki. Ndeko jour eki facilité Tshisekedi ali moto ngai esika na fandaki na ndimaki tete makambo na ko sema na 2 ans e botu ya suka vimba Kabila bale ko vimba kuna na kingakati babuki Kabila mapapu Kabila leli azui pepo atika te la kate ni message na ba militant na ye na ba membre ya parti na ba kate Kabila ke ageko pema na kolezi akomi na kolozi batwali kozela ete Kabila koloba makambo ya likoleka ndenge politique ya likondonga na bwe Kabila ya yebisi babalobi te na eka pona pesa bino mbote na mona bino poto mona na bino kala abu pia soki na moni bato bali koleka ne tando ike parce que yeba yango ke système Kabila ya kanenge nini à chaque fois soki Kabila za ko se sentir qui a commis bloqué, a commis fragilisé, recours à Kabila et à Kanini, au Bena Batoba, à Kanabiso, au Baya Kono et à la population. Na Tangisa comme Nicolode, le Kanobi, Motoroa, Lisanga Bonganga. Makambo, on va contre Félix Tshisekedi, et Ali Moena, zo justifié, Mbongo, Zolia, Kepa, Banemi. Soko, Fili, Katamo, Kanamiki, la Poto, à Kosa Kabana Bato. Aloba, Kendoka, oh, Tile, le Ali, na son occupation, on aurait une banda. Atigala jamais comme ça la proposition contre l'occupation dans Mokao. Mais Félix Tshisekedi a eu de boulonner système de bengi eloko de bengi occupation na système Kabila. Et boto asuko elelisa Kabila ya mabunda. Ok, yemo la Kabila ni makate. Sima na yo na bakongomano mususu balekawa. Babande ko banini? Ngana lupana yo moto nyonso akenda kufunda Kabila na Etando Ike. Ceux qui n'ont pas déposé plainte contre Kabila n'ont pas plainte médiatique. Plainte à solo à Kabila pour sa mokoni. Ceux qui Kabila a dit la majorité de la ligne, Balbo a taillé sur mesure. N'avantage n'a yé. Ceux qui ont Kongomani Bakoko Sani, Bakoko de Funda Kabila. On a beau que justice a Koko Sa Mosala. Maintenant, on a dit comment de Martin Fayulu à lobby FCC casse. Union sacrée. Ndezemi eboti union sacrée de konanga wana ya lelo ko to bengi motema likundu. Okiango lelo yobo na besoin ya cause eloko esengeli na ndeko Fayulu kosala esengeli ki aya a adele na kata union sacrée. Po cause yetumbo twali ko bunda kombo rango kombo. Cause yetumbo twali ko bunda yaki ko fragiliser Kabila. Na bato ya yepo mabunda penenga ke wana kamswa ko fanda de PDSA libanda mboka. Azonga ka shute. Yemoko Kabila même nandimite comme soit ko même na 2021 zonga shu Kinshasa. Siko otango ali komona monta telemeli union sacrée. Mais le même bato babandaki ko balobina biso que non Félix Tshisekedi ali bwa kopala. Liboso Kabila ali na loko ko ko bate. Ako ko sala tende ko nanga pourquoi pas to ko encourager kozo to ali ko bunda nango kombo nango kombo. Changement au biso to ali ko luka kombo nango kombo. Ndango non ko atelemi.
moto auti civil aye boto ya beti Kabila de Kozulu Tshisekedi ali moto ko encourager mais et puis on dit que boto on est ko beta mandandeza que Kabila zo kasima osoki ali na biloko zo kusaka Kabila sima makasi ya Kabila ko mibale so bolingi Kabila kima belela kaka peuple belela na élection transparent ya makambo Kabila ngakoyoka yango te siko yebisana be Félix Tshisekedi pour na besoin cause le baga yango union sacrée ali la vase na mbate et ali lié ali pour protéger la criminel économique biso ba ko le baga na ye kabona na Kabila boma lingoma politique FCC cash soki pe de monique union sacrée ali pour répondre te na besoin ba congomani et comme il faut répondre à l'intérêt de l'individu to ali libre mais c'est ce qu'il me ya koya sous kosenga na ye na makambo ya union sacrée population sali nini a se retrouver te donc o ngana ko yebisa ndeko Martin Fayulu ala na courage ata la direction to bengi nango kombo nango Congo oyoki soki ali kozwa ba position modèle wana c'est gali parmi batoyo na makambo ndeko Mukeba alobaka ya misolo bapesaka na ye na nzela remoti banda tamuso akomi loko honore Ngwanda aningi ko justifier mbongo wa Kabila yango komona ya bwana makambo wana po lelo lokombo akozo wana ndeko yozo mona moto loko asinga pakebo Jean-Pierre Bembo abundake tumbati na suka lembaka te akoti na kati ya makambo lobite kombo akozo wana kombo nango Kongo na kofanda libanda ndengeni ko Kongo ali mwana to wana be moko soit tolingi to sauver Kongo yango ou soit tolingi Kongo akosa ni ekufa ou le moment sengeli nini ko sa mote mali kunduna yanga na chango na sima na tala Kongo liboso nani ali ko kamba Kongo lelo yali Félix Tshisekedi sache ki mbote sa ye maboko expertise o Martin Fayulu ali na moto ko boya yango ali te ali moto ali na ba valeur ali na ba qualité wana na ba valeur ole ali na ngona vision ya kanango pona Kongo ba Kongomani babengi ya na kata lingomba politique babengi union sacrée asangisa pe makanisi na ye to balolenge nini tokobimisa mboko esika Joseph Kabila kundaki yango batoboyi te c'est ce qui me soko moni mobatikali libanda natuna motuna c'est ce qui me FCC cash et Koufi mais le problème qui reste c'est deal entre le président de la République et Kabila deal suko ndeko Zulu na luba na yo et puis na liko lobango na etando eke tango bobaka na biso makambo wana bino moko bozobaka na biso totika ba discours ka motema likundu ya kalokwa bozo pousser biso ka un jour totinda Kabila kende exil na malobo bino boka koloba na yango et ali na deal moko te ali likolo ya Kongo deal moko te ali likolo ya intérêt ya ba Kongomani soki Félix asaka deal na Kabila kuna na ferme ya Kingakati wana etali ba Kongomani te etali ba Kongomani lelo ali dilo Félix Tshisekedi asali na ba Kongomani kombo nango développement ya Congo o ba Congolais nyonso bazozela kombo nango ali changement kombo nango ali ba réforme na kati ya ba institution kombo nango ali maman atekaka ndunda maman atekaka céleri o atekaka matembele ali na besoin loko babengi changement nde jilo Félix ali nango na peuple Félix ali na dine na ba individualité soka ali na makambo na Kabila de Kozulu botikanga mais dilo ya ali nango kombo nango ali ya le peuple d'abord yango moni biso to yebisa ka yete na nzela article 64 ya mobeko li konzo to bengi constitution et pe si ba Kongomani mpifo ya kotele mabokonzi nyonso o efandi na volonté ya peuple te to lobaka na ye soki ba député ba boy kotosa likanisho ya yo Kabila ali na peuple te o ali na sima na ye moto ali na peuple ali yo soko kosa makambo oyo koza na avantage ya bakongomani yeba ke population akosani akobetela maboko soko kosa makambo heureusement ba député bango moko babangi batosi nzela ya population balobi te esengeli te nasala adhésion nanga na kati ya union sacrée librement natika kozala loyal na individu po individu tokoki kolala tolamuki mpe boye Kabila alobi akufi po ali moto liwe ali nzela ya moto nyonso donc nakoloba na ndeko na ngai kulutu na ngai onaka na limemi ya etumba na ye Martin Fayulu tango esekoki oyo esengeli ete aya makanisi na ye bakongomani bali na bezo bayeba yango na nzela ya union sacrée organisateur de union sacrée ali la vase elamba organisateur de la union sacrée ali bouclier
ya ba criminel économique ya bato bakosala bakongomani mabe biso bao toali wana ligne rouge ya Tshisekedi Félix tokotika te soki tomoni ete intérêt ya bakongomani na kati nyonso akayali merci ligne rouge ekosala nini etombokaka tout moment ligne rouge babengaka yango base marche bakontrolaka yango te merci c'est à tout moment bango bakoki kozala nini contre bino bato bosanga tout ça je n'ai pas au Kenya. Alors l'autre point qui a marqué l'actualité la poste aux bongo désignation il y a informateur tout ça là informateur tout ça là informateur enfin c'était et ben na batuna surtout c'est le professeur Modeste Bahati Lukwebo yenem 3 ans informateur on les allait pour identifier majorité parlementaire donc délai à 1 mois renouvelable une seule fois. Alors, jusqu'à Poussema, directeur de la presse présidentielle adjoint, Yenem Atangagi communiqué Wanana, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Maïkamwaka, Toké. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Communiqué de la présidence de la République. Consécutivement à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement cash et celle du Front commun pour le Congo FCC, en vue de la formation des gouvernements des coalitions représentatifs de ces deux regroupements politiques, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de confier ce jeudi 31 décembre 2020, conformément à l'article 78 de la Constitution, une mission d'information à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo en vue d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une fois à compter de ces jours. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2020, pour les cabinets du président de la République. Voilà, alors, tu évolué après lecture on a sur la désignation, il y a informateur, bah tu peux bouiller PACP là qui n'est pas comme informateur. Mais comme moi, toqué. Voilà, alors c'est le moment. Modeste Bahati Lukwebo désigné informateur. Non, mais dès qu'on a Izulu, Bahati Lukwebo a été. Bahati, Bato Basali était à la Moshika, ya Kabila, yaki Bato Mote Mali Kundu, le quoi Banemi, Minaku, Shadal, na Boshab. Bango Moussa na Bango Pembe na Kabila, yaki Obe Loko Tobenga Kamatongi. Soki Baye, Bite, Bahati Motomabe. Na besa konda kiza moko mosusu na biso ko zui atem o soko tuni yo pesa nini pona Congo makambo abanda koloba na Mobutu yango ayaka lobela kango Joseph Kabila moko musu Kabila obina ye me yo ebite Boshab na Minako bosaka kisongi na kombo na otambwe mwamba babio akana lingomba politique moko te waka personnalité politique parti politique no agani pona la kisa Kabila ete ya lingi Kabila koleka batoto atema obina Kabila parti politique nanga kombo nango Joseph Kabila donc vina nga mobimba na Kabila o Kabila lokwa alingaka non seulement matongi akape moto amemamaka na ba sentiment soko zui Bahati Lukwebo na tambwe mama nano amerita kaza président ya Sénat c'est qui Bahati Lukwebo po Bahati na simane aki na bato aki omona ba sénateur aki omona ba député. Mais le quoi contre Kabila qui encore oh Raïs anasema etikali le quoi parole d'évangile les a oui amen nous avons contredire en boîte bata obite tozo bunda pona Congo tozo bunda l'individuité kasi siko na zoka révélation ko benga Kabila colon noir kasi yaka pona Bahati na tali nobi ah tatonga na bande ko mone montania muniamu zokandela makasi boye atelemeli Kabila
baboyi colonisation ya baambition na bavision bato bali na yango soki batie ye lelo informateur ali nommé epai ya mokonzi ya mboka ezali parce que azali na expérience azali na sagesse azali na charisme epuis na koyebiso eloko oyo oyebi te nano kutu abandi contact te mais la majorité ya badepute si basali nini batengami oyo baye barenouveler confiance epa na ye en dehors de ça yali lisusu na misusu bauti lisusu na PPRD ya sika lo mosusu ekimi PPRD balongwe na accord ya Patrick Bologna mpona koluka korejoindre déjà baati lukwebo mpona koyebisa ete makanisi oyo ozali nango mpona koidentifie majorité balobi bango moko badepute bazoloba oyo ezali majorité te mpona Félix eyali majorité te mpona nini majorité wana kombo nango cause ya Congo yali nini toluka tosauve mboka oyo yali nini tobimisa mboka oyo esika Kabila saki nini akundaki yango des années donc ezali initiative moko ya malamu oyo biso toali koencourager chef de l'état mais eloko na kosenga sikoyo eloko moko pepe ilunge fo okasoni ye lokwa ayali koyoka basine de temps ezolobela ye eloko moko te azotanga yango te azosala lecture te na obi na tata wana ayoka soni alinga te akweyama makalekale c'est le moment tozobenga na eloko babengi démission aloba ete na tiki oyo yebi avabiwa mabunde koya 3 millions utaka na balaba tozoyoka bato ya PPRD butu batongolo miso bazola te bazoluka misolo euta na gouvernement central mpona koluka kokorompe badepute na bango ete bureau définitif ya assemblée nationale ezoka na maboko na bango donc yango wana mpe tokosenga na IGF esengeli asa mosala ya makasi contre pepe ilunga premier ministre kolandela ye mpena na makambo etali misolo soki bokangi miso na secteur wana na moto wana risque yalike totya maboko na Serge Kinoma, est-ce que Nene Nkulu na Steve Mbikai baza pe consulté par Bahati ndeko na ngai nde motuna yango wana onga mpe na mitunaki ntango namoni Bahati Lukwebo baye banome ye chef de l'état asali ye confiance ya kotia comme informateur nalobi sikoyo bon ngai kutu Steve Mbikai oyo yebi Steve Mbikai azali moto azali saline politique bali bato bali na bango sans conviction bango baokaka soni te akokoya mpe lelo achange biso akomi nesu moto ya Tshisekedi bango motemo ya bango babalola yango na ndenge ya nsima mabe bataka beaucoup plus baintérêt na bango me ngai makambo ya ngai alinde contre mwasi ya Caleb Mutombo wana Nene Nkulu nayebi te ye atake mwasi soki afandi azomiloba nini fasi ya baréalité politique oyo ya lelo mobalo abande kotinda ye Caleb Mutombo dédoubler FDC ya bato moto angani ali na bomoi Bahati Lukwebo nano akufi te yo konganzama na parti otikala jamais koza secrétaire général ya parti wana ni vice-président ya parti politique wana molati yango epuis na motema ya kanza yango obi na kozonga nsima te FDC ayali ya ngai bato nyonso batiki ye me yanga nzambi nango Steve Mbikai nayebi so za encouragé okoyoka kobeka na esika nsima kosala nini akoya merci ya sa koba agitaso babaka biso makasi ndoki te merci Serge me ya pasi alika na mwasi ya Caleb Mutombo wana nayebi te soki sor na ye lelo yali nini merci Serge Kinoma epuis eloko biso tokoloba eloko moko ndeko zulu oui justice esengeli fo kosunga biso mwasi ya Caleb Mutombo wana Nene Nkulu esengeli ete soki akoya te soki baidentifie majoritaire esengeli ete Bahati arécupéré même siège wana na niveau assemblée nationale donc le bureau définitif oyo ekoya il faut kosunga biso bato lokwa banene nkulu baperde basiège na bango na kati ya assemblée nationale Steve Mbikai atie moto bangoki aperde siège na kati ya assemblée nationale. merci na rappeler na batelespectateur que toyambi mpona bino lelo Serge Kindomba analyste politique na ye tozopasser en revue l'actualité politique de la semaine. Alors un autre point d'actualité ezalaki bongo libération, le président de la République a gracié bateau bakangama na ba prison parmi bango Edi Kapenge, un homme libre. Question: est-ce que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a franchi une ligne rouge? Il y a Joseph Kabila n'a pas gracié Edi Kapenge. Mais yango wana yali motuna yo fo yebisa ndeko Martin Fayulu tosuki na bango wapi
yo moni biboto Kabila zui soki ali na pasi lisusu au Kabila yo qui a fêté les 31 même les premiers. Je ne pense même pas que Kabila saleli ata moto message y avait pour la libération Edi Kapene. Et c'est Kabila na difficulté makasi. Nana li moto yo faut betela nga maboko te. Na lobaka na bino awe loko biso do sengi na mokonza mboka yango wana ata ko ba Vital Kamerhe ba bande ko finga ngai. Lelo to ali na lobana etatanga Edi Kapene. Obena ko bisa mokonza mboka fanga ba makambe Edi Kapene ali na tata moko papa leta mangasa. Haka na ane il n'est pas ça concerné na éviter ce qui est pas ali concerné mais c'est comme si ali te lobana na gebe bolo kwango makala moi mikolo kokuna pena koma kokima Kamerhe kuna kana ba prisonnier na ye soko ye ba ko bando wololo ko finga yo bako ba biso tana motema likundu na président Vital Kamerhe ate ka bali na motema likundu te justice motose musala na misolo ya ibaki biso ne kangiye comment on dit Kapene de konanga ya biloko Kabila anda ko s'attendre na ngote Félix a zone mérité de combattre les maboko. Pour nani moto et moto kanga e kombo na Joseph Kabila. Non, Joseph Kabila. Na volonté ya Kabila de Kozulu. Ça dit justice. Te Joseph Metika kokote la Kabila. Et nani justice c'est sans mal. Justice c'est salemate pour na makambo tali Edi Kapene. Souci ya Kolomo ya kinini kopimela ba Kongomani to ba bonsolo nani aboma Mzee Laurent Désiré Kabila. Ne Kozulu. Kabila ko détruire moto na biso atika biso to raisonner na libumu makoko longola biso to ezali histoire ya mboka na biso na lobaka ngo plusieurs fois Mzee Laurent Désiré Kabila akufa po na mboka te bato bakufa po na mboka ba bosimu ke de ba Thérèse Kabangala ba sabeya ba matululu le combattant les diaspora les plus célèbres oya ndima risque aye ko affronter Kabila awa. Mais Moussé bato babomaki si yaki pepe yaki afidèle comme ka pepe bango bato ba organiser un coup d'état contre Joseph Kabila contre Moussé Laurent Désiré Kabila mais tato ya Edi Kapene yaki innocent o Kolomo balinga ta mona yaki susu te afanisie mikolo na makala ti lelo moko ya mwana mboka o to begi Félix Tshisekedi atali alobi te ndenge ni bokanga moto boye justice esambisa ete et le côté de makambo na ye asali ache mokolo to bengi mesure de grâce pour batika ye azala libre donc vous allez message ba pesa ba Martin Fayulu ba lobaka ke tilelo Félix Tshisekedi nenga ali wana Kabila dominaka ye bengi ko lobaka le kutana bango. Merci. Nenge moko ko ali kosenga na Félix Tshisekedi ete papa le kanangasa ali kuna na kata boloko makala yebe lisusu akangama na volonté ya Joseph Kabila na dossier ya Mzee Laurent Désiré Kabila tata nganyaka innocent bato baboma Mzee pepe bangwana bali libre. Non, ça va continuer. Mais de la preuve. Attention, oui, nous sommes à la télévision. Les ailleurs, on s'en a la tête. Yokana lo bande fozulu. Moto a reconnu la bolo alinga. Yokana. Non. Il faut la protéger. Yokana de fozulu. Molobé le komoga lite capital. Olobi ke ali na preuve te. Yo ngito la sabino preuve nini. Afidèle. Yango komaki peperde. Afidèle et même les biso Moussé. Yango na tango se transformé comme PPRD pour Joseph Kabila. Aza résultat ya Afidèle na PPRD. Le même régime babomi mokonzi na bango de Kozulu. Mokonzi a utaki na Afidèle. Oh même ba cadre ya Afidèle bango na basali PPRD mais baza incapable. Na gestion na bango ya kobisa biso na bomi musée. Merci. Moto bomi musée ali PPRD na bomaye. Ça marche que c'est Kindomba. Alors l'autre point d'actualité, les abros conférences de gouverneurs, au Kinshasa, au terme, Mamebele Lobama qui n'a conférence de gouverneurs, sur les 26 gouverneurs, je crois 25 ou 24, continue à une sacrée. Zoé Kabila Boui. Maintenant, tout ce image à photo, alors, merci. Zoé Kabila Aboinaï. Alors, question Serge Kindomba. Tout le monde n'est pas obligé à côté de l'union sacrée. Et comme un père parti est têté, Zoé Kabila Zane a raison. Tel de Kozulu, évidemment, que tout le monde a ligne à droite à côté de l'union sacrée. Il n'est pas obligé. Azali obligé à côté, oui. Tout ça, la démocratie. Elle est tout bas, et Kumbagi national, c'est ce qu'elle doit moulumba bundi. Libéla, la libéla.
Maintenant, autant que combo a fainéant gouverneur. Kabila. Kindomba. Incompétent gouverneur, Zoé Kabila. Pardon. Le Bakaka, le gouverneur Zoé Kabila. Bon, téléspectateurs. Bon, respect à Balandi. Incompétent gouverneur Zoé Kabila. Tant que combo na ye. Est-ce que vous tourne Zoé Kabila? Gestion na ye depuis avant de na Tanganyika. Monsieur le Moutabouhi, ça devient un problème. Il y a un problème, est-ce que Bichot, n'a l'objet que Congo Lelo, Kabila na 18 ans, Sali, n'a l'objet na yo mille fois. Attends, tu me souviens que quand on a l'objet qui monte Mamabe, n'a l'objet na mille fois. Problème, il y a Congo, Congo, à la régler, sans famille Kabila, n'a qu'à dire problème, il y a Congo. Donc, le loco Congo, il y a un changement. Kabila, Azala, changement à Congo, Congo, Salé. Donc, on a besoin de Kabila, de non, n'a ma Kambo, de l'union sacrée, où il y a joué Kabila. Zoé Kabila ni nani? Aki parmi ba colonne. Il y a régime Kabila qui va décider. Avec la mouki na ba camarade ko mettre ko na bango tiba bia. O ya komisa ba ministre. Yo bien moté. Na boko tanga ba komba ba tona ko ko fula bango ba. Siko ye bisale ke moto bongo. Biso twali na makanisete Kongo sika bango Zoé Kabila nande ko ne ba kundaki yango mboka o. To bimisa yango. Zoé ataboyi. Avec qui a participé dans 4 unions sacrées. De ça, il va congomani nini. Il n'y a pas si la biso ya l'indemini dans 4 ya makamboana. Il y a que l'union sacrée à l'île lavage de l'ambatende. On a tout reçu de la route, on a la Kamazoé. Alors, attends, boy, à mon côté, boy, nous avons une vision de Kobangana Joseph Kabila et Tinaye, à Kanamakanicité. Collectif ou Simbagien à Tanganyika. Il y a qui moyen par intimidation. Et puis, Nisolo, Babo, Bomo, Nimboka, il y a Kabila. Mais permettre qu'il y ait comme un gouverneur, le mot est Moussolo. Député professeur, il n'a pas voté Kabila comme gouverneur. Sur base de l'Igamoni, vision de Kabila à l'Inango. L'Ikanisini à l'Inango. Pas de tombe la même Tanganyika. Ah, ça, on s'en a Tanganyika. Ah, de Kozulu, Tanganyika. Quand on a trouvé ma Bango, comment on travaille dans les médias à Bango. Même ça, comme on a dans les tableaux Ikawa. Et les gens qui ont dit à Bundaganangamba, la Mukangamba de Martin Fayou. Ayebi singa na yo gaito wana plateau tozo ndongwana naye azokumisa muyezi o kana pesa point de vue contraire asisi na suka bina nga habite soko lobi bolamu ya papa muyezi na kopesa numéro moko otindeli numéro wana lie ekokende kuna bakosani okos opération retour na bureau makambo ko komo bebo yo yebi quand même bato mosuba na télévision babe na ba méthode bango na bureau donc bato wana ba committee na ba communicateur yango ba biloko bazo basaka. Soko créé sur le terrain, na makambo zoka na média, na makambo zoka na balanga nzeli, sur les actions zoka saka, yomoko sur le terrain, okobenga mondo tanani, ndoto papa. Donc yali makambo ya lokuta, soko ki bato ba ekolo banabino ko zoka asali ba action na Tanganyika. Aza la réunion sacrée, aza la terre, voilà lancement ya Congo ou bien développement ya Congo de Kosala yango sans le nom ya Kabila. Voilà, toujours pendant la conférence des gouverneurs, on a merci, Couparbo, la nation Sabapoura, toujours pendant la conférence des gouverneurs, on a le VPM, il a émis le vœu, il a appelé des députés provinciaux que 2 ans, battre la mention de défiance contre le gouverneur. Ce qui est allé dans le loko, on a téléméli, le loko, on a Gilbert Grand Condé. Il faut que les logo to bengi excès des ailes. Biso ba o to betami na bokonza Kabila. Na bokonza Félix poto lo ba to kubanga mote. Donc biso to ali ligne rouge. Tant que ali ko lo ba lobi que non pas question de pétition contre le gouverneur. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il a dit que justifier ba mbongo ali ba tout ou be ba gouverneur mosusu. To ali ligne. Comment vous avez une décision modèle wana? Union sacrée ali na vase lambate neti na Kinshasa. Félix ali na vision. Il y a aide ya Moulaï au Bakongomani ba renouveler confiance pas Félix Tshisekedi à 89% pour la 2023. Mais il y a du sama na kati ya Kinshasa to ali na gouverneur le quoi un type qui n'a pas de vision. Azana moi liboke ba député na ye ba tunye ba lobi na ngobila vision na pour na Kinshasa ali ni o à côté de l'union sacrée. Yo kwa moto abi vision na yali pa côté de l'union sacrée. Objectif ya ngobila batunye alobi oka il voyage aye la chef de l'état ba chose. Il faut cesser avec l'intimidation avec le nom de chef de l'état. Donc quand on détoile contre ngambo ya jui. Wale ali dictature. Et puis biso to kozonga simate.
toali koyebisa badepute professionnel to ya biso ya Kinshasa bao bali na pétition contre bureau ya Godin Poi. Mais kotima yi pétition. Pétition kotima ite. Kako ndali likolo ya mibeko te. Gilbert kako ndali Congo te. Et puis sobe ali na bato. Oh biso to kosenga na Félix Tshisekedi. Yali ka na FCC te bato mabe bali même na cash. Oh tozo bisango même soldat peuple congolais. Et bende buka ke bende sama Gabon. Prochain remaniement ya gouvernement union sacré. Quand on fait bolongolais na poste on a pas bato malamu bali na IDPS. Bon bali na ba compétence. Ba ko vous avez ba VPM intérieur. Qui be chai wana sur base de quoi? Merci. Nino ya sali déjà combien de réformes Gilbert Dango na sali en étant VPM intérieur. Différence ya lite soko zuka konde. Ozu mosusu agana bosaba. Ozu Chadal c'est pareil. Madame Mouyes c'est pareil. Ma frère et bango moko ba bonga ba comme la mission. Donc article loko ya Lindiasa la wana goloba keno pendant 2 ans le gouverneur de Ligue Golobani. Ata gouverneur na bino zo bomba ba province. Ba député ba sa contrôle te ba simba été ba commission ba gouverneur le quoi ba pomba déjà na Kinshasa doali na gouverneur achaka ba tubo ndé na chebo le quoi ba kuna ndenge ngobilali nyoso ko Golobani achebo donc le côté de Bimao so ba tabongo faut ba garder ba ngoka na ba province. Merci. Alors la commission Maïka Mwaka a traité 2 petites questions. Maïka Mwaka 2. Alors il y a un problème. C'est ce qui nous m'a. Dans l'union sacrée on voit le même visage. Il y a un matin fait la lobby recyclage. On voit le même visage. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que le président de la République a créé une nouvelle classe politique? Oui, elle est possible. Il y a un président Félix Tshisekedi et il y a un Congolais qui a bundaka. Pour un changement, il y a une union sacrée à la phase de la bataille. Oui, sangisi batutu ya mabe balobi ke toya wa poto sa nini bilamba na biso ko mapel to ube mabe na biso balimbisa yango te. Union sacrée likanisho Félix Tshisekedi ali nango pona changement na développement ya Congo pona kobimisa mboko esika Joseph Kabila kundaki yango et ali na besoin ya renouvellement ya classe politique ya ba énergie. Lelo na kata union sacrée to ali na besoin pas seulement ya ba professeur bato bali na ba titre ya minene. Osoki dans le vidéo que lelo en termes ya ba titre ba ba professeur do ba tche mboka ona kata libulu na Kabila et ali ba professeur wana donc on a besoin bato yo ba correspondre na besoin ba congomani. Union sacrée peut faire créer ba visage à sika. Netinga ali ko encourager lenge moko ba benga ka Christian Bosembe. Ali je abunda ke tumba. Abandi ko bunda bandaka na banda Kabila. Ti lelo abunda ke tumba. Ali na mayele soko zui entre Bosembe. Na pitakuya nani wako mene akome manini asika na Kongo siko sembe ali na energie asika ali na makanisa asika soko zui kisabo sembe ocheta musuna Steve Mbikai olobi même na sondage ngo ba kongomani ba biso bo sembe donc ko sa président de la République to ali na besoin be ya ba visage asika to ali na besoin ba énergie asika et ali te ke bato ba bomi mboka na Kabila 18 ans bangwana baye babomi mboka 18 ans na Kabila et ateke lelo soka ye nda kopesa biso makanisa sikani ne sengeli po na Congo donc ba jeune bazali ebele bon bali na ba talent o ba ko même mabe changement o na mboka oyo o bazo mériter peut-être par exemple Guy Luando na mazala ministre te na mboka mais soko tali déjà na secteur oyo ya fonctionnaka ali motoyo soko tshene sika wana akomi ministre azo ebonga ibaka kosa po na mboka po déjà na effort na ye moko azaka déjà po na mboka azaka po na libumu na ete na ko ça peut Félix Tshisekedi na bike bato musu ba kobeta mama banku bali misanga na makambo na ko bande ko zulu motolo kwa matata ali pe expertise to ko kozwa matata bato ba kombata ye yaka bato a PPT lui de ko zulu bongo tuni po na nini na lobi matata bato ba bundisa ye byango te yaka ba Albert Yuma ba Riav ba Bosabu ba Minako bato ba bundisa matata po matata na ye moko boye soko zui gestion na ye en étant premier ministre oko critiquer matata na likamuni. Merci. Donc na boko sa chef de l'état que oui bato sikapo ba ko sala bali net na bilenge bali na énergie asika lokwa ba Christian Bosembe bali donc vome Bosembe ke bitapeza ke Steve Mbikai ke ba kombo mosusu ezo ya gawana na gato union sacrée vome bato wana bazo mériter bazane sika wana. C'est ce qui me met monsieur Six. Te na ngina ba likambo moko oh ministre te suka bona sukisa bilenge na biso o bali na kata PPRD na liko gela bango mawa
bon balekaki bafinga moko ya nationaliste patriote monene lokwa Denis Kambai ya kokritike koloba mabe mpona ye moto angani ali Innocent abundaka etumba na ye ebe etumba ya sembo alobi ete bien sûr nali na kata PPRD mais likanisi na ngai na oyo Félix Tshisekedi ali nango mpona kongomani esali nini ebalani nde lisumu Denis Kambai asali nini amemi yango wana bato bakomi kofinga ye mais lelo makambo na ye nyonso to alobaki abimi comme prophète politique omoni te na kati ya PPRD pétition etiami contre Shadal bato balingi lisusu Shadal te balobi ete esengeli ke Shadal asala nini akende mpo ye akoma kointimide bango alobi après Kabila yalinga ye Kabila ali na tante na makambo etali parti politique yango wana omoni bato bazotya mokolo to tozo-encourage bango bilenge nyonso ou bien bato nyonso to ya PPRD bao bazwi initiative wana kotya pétition mpona koluka kokweyisa Shadal na biro na ye wana nyonso tuna bakamere kobengana bango mpo baesue boluka botya bato mosusu ya sika mpo boprepare etubo bokobunda na ngambo opposition tomona bino mpe na bamarche mpo na nini mpo oyebi objectif na kangilo Shadal akomi nango ya nini réseau bakendelaki Lubumbashi yaki ya koluka kosenga na Kabila anégocie na Leila oyo akawa ya MONUSCO Leila kende koplede mpo na bango epa président Félix Tshisekedi bali ata na besoin ya 20% na kati ya gouvernement union sacré nde ezo eloko toboyi mpe koyebisa Félix Tshisekedi tolingi yango te nyonso oyo kosala mais sauf PPRD na kati sala yango na peuple congolais yango moni topropose bilongi ya sika lokwa bakristian bosembe. Merci. Bonne année encore une fois. Bonne année na yo, puis bonne année na maman Véo et moi, et puis si la ligue en pote main, et puis na ba petit nyo sous na kati ya palais. Merci, Nabino Badokumata, libéré vos salaires qui est Belo Rolanda. Numéro de Bosso à Sembo pour la Mboula 2021. Ce qui vous s'est fait, merci à l'équipe technique. Basuna Dubino na 2020. Tu continues à 2021. Merci, merci pour la fidélité. Merci pour la confiance. Numéro Moussoussou, il y a Sembo deuxième pour la Mboula 2021. Borozoro Mokolo, il y a Poso, Oyo Ezaliko, ya Boutika la Malamu. Pe bonne année, Nabino. Il paye bison, il paye basso, il paye nyonso. Bosi Libako, Yakolanda, Sembo. Boutika la Malamu.